radio télévision kimbangiste na kombo ya Ratelki El Nkamba na tango biso za concentré na kosala documentaire na biso ba uto sala montage ya sika bazi kozwa mama moko bafuti mbongo so bapesi ye nini mama wana balingi ba profiter na tango biso to fandi kimia tozo kosala documentaire na biso bango ba profiter ba bito ko lumbela ba témoignage ya lokuta d'explication yo to pesa bino l'air to kozonga ngai na ndako na ye na mona nguma bimela ngai ye pa biminga na sutiki albinanga. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Le français vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Église Kimbangiste, 3 égale à 1 Kamba. Na chaîne na bango, Ratelki, chaîne ya Sony. Et où tu as maman moko a bibili soki wapi, maman mo a pesi ba témoignage moko ya buzoba, oyo esali Sony. Yango biso to stopper, makamtola ko sala, to lobi to sala moi réponse moké, pour na to fungola bino mise parce que ba limba profiter na temps biso to fandi, to za ko monter documentaire na biso, pour na ba kotsa makambe ya lokuta, mais to lobi to stopper, to expliquer bino likamni na zo lekao. Mama oyo bozali ko mona, alobi ko mona ye Marie Maleka Ndundu. Yemoko alobi na témoignage na yebo Landawa, alobi afanda na ndako ya papa Paul na Ngola. Kuna nde amona kinguma. Papa Paul a bibelie a chebo kolobate. E alobi akola na ndako ya papa dia ngenda. Mama bibi na papa dia ngenda balobaki na ebango ke papa Paul obozo ko mona bolanda bazunzu wana te azali mwana na bisote. Maloba na ngai te bolanda pai na yemoko. Kasi biso to taiti lobi ke oh. Mais papa Paul tanga zakina Ngola ba période wana akina ndako te. To meni ko investiguer to tuni ba ndeko ya Ngola o ba kena memba luna ba bazo yeba mama wana te. To tuni batu ya mokoto, to tuni bato ba fana mokoto ba papa Yohan, ba papa Mayingi, bazo yeba mama wana te ba bia bimili wapi. Donc tu dis ezali montage ya Ratelki 3 égale à 1 Kamba. Bolanda ba mango. Mama Marie Maleka Ndundu. Alingo ba pasi bongo na zalaka nkengi na zibana na uta na Angola na zalaka na grade tena ni na bisusu te na koma ka mundima ngana kota église Mbangiste na âge ya 10 ans na zana mwana muke wadako na mama na ngai na yeko za baptême na âge ya 13 ans kota la église Mbangiste ka na Kishasa awa tangu na zu baptême na ke na Bakongo te na sina kenda Angola Brazza nakata Kongo awa nakasina ibamboka mwa ebele Mbujimai Lubumbashi na yebi Kindu na yebi Brazza na mwana somba biloko Angola ni nafandi mwa mingi na Angola na kuuta na lunda zo koma na Luanda pa ya papa kabu ya Paul bon to yebana ki ndenge to kolaki na mokoto pa papa na ngenda tango biso papa dibu ya Paul aussi notala ma média ipa yemo ba sa auto kama ki azali chef citoyen est-ce que oui, je suis pour répondre à ma critère au trop bien chef sur toi. Te, attends bozate. Ni les autres qui ont répondu te trop bien chef sur toi te. Bilembo ya mabe makasi po chef spirituel ngai na ndako na ina mona nguma bimela ngai yepa biminga na sutiki albinanga bana mo ngape na tikali kimia tango tongo etani alobi makambo oyo ya awa makambo susu nguma ezali jouer oyo ezali nguma ya nguma penza nyoko ezotambola vimbili bumo ezotambola ezokende lokola ka senti moko elamu singai na suti kitao na fongoli misu nde na moni nguma ezonguma libumo yako vimba tena te mbamo ipe ayeko bima akanginga muno ngape na kwa sokolo bate tango tongo etani abina ngai tia ko beta lisolo pa mutu te so ko betri solo pa moto wana matali yo alors kwa hiyo ndio matali ni kukufa ndio so ko betri pa moto kufi tangu moto lomilo ko wana matali yo o fo bangati oui o bang mariko za nzambe no me na za moto epesa nga bobangi na kwa hiyo la sopa na ete so na uti lunda na bongo la pa ya leki na ngambani na banta ba ezalaka boye ezalaka fete ya salaka fete wana ebana kitisuka iloko nini ebana te fete moka enkoni asalisi fete bomimba taba
mais bato sengi va lire biloko wana 0 heure. Il y a plus condition condition ka 0 heure. Bon na 0 heure wana ba benga ngai ngana bité. Na biloko 0 heure au moins na ke lia esate. Alors tangu ba leta bana esala ki 2 mois te. Makelele e ye makasi ya bokabwana. Na bato nyonso na balia kintaba ba nyonso bakende kote na ye. Ngana ko bakipara ito zalaki bandeko. Ngana ko papa ngenda ye azo ya wana tangu ya mapesi ngai tikabi na mbongo bikendo bata ko debile po mbali akufi. Kiko fanda ka boye eza pasi po uti na guerre. Po na zoka pasasi na guerre ya wish. Taw ya mapesi ngambongo $1200 abi kende. So comme na Luanda ko bitu msade kende ba ya grand frère. Ngana mto ko na mona kae tozalaka ni bien so na okima ndenge nini. Yango pena ko na affection so na uti lunda na ikuna pa na ye. So pe ko lia so ko lala na lali. Mais biloko wana bana ko mona yango ya chef spirituel te. Mais Alex Arabiso yaloba kaza mona pa kisolo ke yebi disolo ndenge nini. Ko ba ite yaza mona pa kisolo ke penza oyo pa kisolo ke la motaki. Yebi disolo na kakende ko yeba ke ndenge. Ngai tang baonde ko yana mukoto papa wana ko beta biso solo mabi bana ko bombele biso biso to akida to koli to yeba ke aza mwana ya pa kisolo kelete yango tangu einde ko migrave tangu bamuta bafani singai batuni babiyonde tata mwasi bapo ntobe ngo tata mwasi fai oyeba ndamba makambo yo tata mwasi mutu oyo aza ndenge nini ndenge na botu courage na bina ko bota mapa molimo sato na lotuma bamuta college ngai na yebi ke muta polo ayaki ba papa na minu na yi ayaki na minu na yepo na yebi ayaki deja ya kokola ale terme wana ndenge pe yela pa na comprendre ngote arisi bande ko bino bomoni bozo mona makambo place zo kende ratilki 3 égale à 1 kamba chaîne ya Sony oyo zo sala Sony eza ko sala promotion ya mabe ya kombo ya papa Simon Kimbangu ezo kende na ba ratilki na pardon ezo kende na ba chaîne nationale ko pesa ba témoignage ya lokuta oyo eza na tina te eza na sens te lelo ba témoigner ba comprendre que ratilki 3 égale à 1 kamba chaîne ya Sony yango ndezo ko sala campagne ya mabe ya kombo ya papa Simon Kimbangu.